Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibichon Mbombo officiel? Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez averti. Makambu Ezali, Makambu so continuer kana ko bima bande ko ba vidéo on va la bino. Suivez attentivement. Bon là na Makambu ezala kati vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman nanga Yesu yaka kita awanasi Makambu ezaka se kozala. Alors, Makambu to so continuer kana sujet ya Amida, il paraît abeli liboma. Boka prophétie oyo ebima na 2013. Boka papa na biso JF Ifonge Makambu aloba na kati awa. Moi j'aime bien vous amener de preuves. Na ela bino ba vidéo parce que na boyi ba les ont dit oh alobi boy bino mo bolanda jusqu'à la fin bomeka ko analyser eloko oye alobi na kati awa. Il paraît maman Sylvie Mampata aza au courant. Il y a liboma, il y a Amida Chature. Bah, les ont dit, ils ont bima par-ci, par-là. Il y a des gens qui m'ont appelé, Bibiche, yo, pourquoi ils ont l'ingaka kondimate que c'est vrai? Parce que, ata soki est vrai. Est-ce que yo remonte la vidéo? Parce que, moi, au début de l'émission, en fait, une émission passée, dans le bac que non, moi, j'aime bien avoir de preuves. Na kondima eloko o na monité na yoki deux personnes ba benginga ba wi baza ba to akati pour me dire que Bibiche eloko bongo jamais okomona ba kosa la vidéo pour ba pesa au preuve oyo zoluka. Alors botika na ba commentaire mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça? Mais na roche la bino vidéo, bola na ba vidéo, tous les deux vidéos, bino moko bola na boyoka, qu'est-ce qui s'est dit en 2013 par rapport à maman Amida Chature? Oui, ezan zoto ekoki ko bela. Mutu azan zetete, voiture kutu, et salama na maboko mutu, moko bonga entretien, et loko boye baby, pièce et baby, mais bongo nzoto mutu. Oui, mutu ko za surménage, mutu ko bela, maladie mo quelconque, en tout cas, anything can happen dans nzoto ya moto. Ok? Alors, sans plus tarder, bon, là, dans vidéo ya JF Ifonge, qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît, bazwaki, et la mana ya nzoto, attendez, non, s'il vous plaît. Bon, là, dans vidéo jusqu'à la fin. Et puis, la deuxième vidéo, dans la bino, besoin temps Rolanda vidéo, parce que ma mouza mokili, mes amours, bota la papa oyo azalaki occultiste azo expliquer comment est-ce que babandai ko arracher ba étoile na bango, comment est-ce que babandai ko mamoza na expliquer bien te mais bino bolanda comme ça to kozonga tout juste après pour commenter ba vidéo on a cheli bino. OK, appelez-moi Anti Bibiche, maman Bibiche, Plasma Omega, vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker, aimer la vidéo, ok? Sans plus tarder, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Sorcier, JB, moi sinaye, papa n'enganga. Oué rapé, moi sinaye, papa n'enganga. Oui, bien côté. Sacramento, oui, bien côté. Donc les deux voyous là, baba basa, bana banganga. Et ils sont là pour détruire le peuple de Dieu. On a Amida, ma pas nazalaka magicien. Vous voyez bien côté. Quand on était tant le bureau boye ba makambuté, tant zaki na kini, toi na école primaire, mais c'est mandori kana ba classe na école, on a pas Amida, tu boye ba kata ndien wana. Ayi na tongo azu kaleson, ya mwana wana kenan. Alors des gens comme ça, bon faire na communauté Congo ngo bongandeni. Si. Jibin piana kena na Canada. Boti na ba avocat na bino, na oza na ba avocat na bino. Ngana zo banga bino te, vous êtes du diable. Bogomono nzamba ko sala bino. Jibin piana kena na Canada. Na Canada, alali na hotel na mwana moko ya muke. Na tongo mwasi na ye ndoki wana Amida, mapana zalaka magicien. Vous voyez bien ngote. Quand on était tant le bureau boye ba makambuté, tant zaki na kini, toi na école primaire, mais c'est mandori kana ba classe na école, on a papa na Amida, tu boye ba kata ndien wana. Aye na tongo azu kaleson, ya mwana wana kenan. Batu wana na lo bango bakanaka kubeta kana ba classe nebiso to beta bazwaka tante neti moko boye neti lokofe tam to lokwa lokofe wana to ma lokofe un païen na ndé michimo abi buron pe la master na ye
Donc yo sanctionner ba frère Christ ne ba bino kobenga bango ba frère to komema lisumu basi awa de batuwana moko mulei moko mukuse bazaki na paria moto okiko kende pa ya nganga kisi to marabu ake koluka azwa mbongo akoma riche akoma moto munene soki moto akei kuna okoyoka balobi na ye pesanga moto pesanga papa na yo to mama na yo to mwasi na yo to mwana na yo ya liboso na tango apesi moto wana eske nganga akolia moto wana eske marabu akolia moto wana mbongo ya asengi to alingeza na moto munene biloko ya asengi moto ya apesi ye akufi moto wana nda okende kolukela ye biloko wana ya asengi yango na yebisaka bato meme na baeglise bato nyonso bakufaka bato mingi bakufaka bakundaka bango na cimetière bato wana bakufaka na bango te okay na butu bakende kobimisa bango nde mosala tobande kosala bokundi moto soki tokundaki ye biso nde tobomaki ye tokokende na butu tobimisi ye totie prisonnier quelque part po asalela biso misala ya kolukela biso mbongo bobimise na nzoto to na molimo na nzoto papa na nzoto na ye pe azosala mosala toki kotia ye liboso ya magasin client ye kosenga magasin na nga nalingi bato batondaka po mbongo ekota na kozwa nde moto tobomaki atelemi liboso ya magasin po abenga baclient tokoperaki client bato normal oui bato papa okokuta magasin na plein banda tongo ti butu bamagasin ezali me magasin wana bato bazotonda plein moto wana nde azobenga baclient totretaki meme na bapasteur ebele na ville ya Kinshasa na bamboka mosusu po ete asala 3 culte 4 culte na église plein na kotia nde moto wana tobomaki na porte ya église ya azobenga bato église ezotonda mingi bakufaka na bango te alors mwana mwasi wana kolanda na question opose ngai bokutanaka na ye soki na victoire azozela transport transport eza difficile nga na si naleki déjà mais natali miso na vitre ya rétroviseur ya jipe na ngai eloko namonaki nini étoile eza kobrille makasi ntango eza kobrille makasi elakisi ke akozala quelqu'une awa na kati ya mokili akosala mariage ya terrible akozala mbongo mingi nalobi na chauffeur zongisa mutuka nakitisi vitre wana nalobi na ye bonjour tantine alobi bonjour wana nazalaki na 31 ans elenge muke na vila Kinshasa nakutu mukolo 31 ans alobi bonjour nalobi ozokende wapi alobi tonton nazokende ma campagne mais transport eza difficile nga nalobi na ye kitoko yo ozali na yango eske yo oza moto ya kofuta transport mituka nyonso ya luxe eza ya yo naza na bakurse ya kosala mais mpo na kitoko nao nazongi mpo na mema yo mata na mutuka tokende azaki na leki na ye ya mwasi ya 12 ans aseki aye nafungoli portière akoti condition ezalaki na mutuka na ngai papa bible elobi l'argent répond à tout même na monde ya ténèbre basataniste baza koutilize nde mbongo tokokoma kuna ndenge tobande kosakaje bana basi na bana mibali surtout na période ya bafete boye mbongo ifo natanda mbongo na kati ya mutuka lokola tapi mutu akoti bo alengi aboni mbongo liboso mbongo okomaka fragile yokawa lelo alors na kati ya mutuka na nga na panzi mbongo ntango alingi akota alobi na nga tonton mbongo ebele boye kasi benda yango ata pembe nalobi nyata yango naza na mbongo ebele parce que ngai papa John na bandeko bozolanda biso ngai nazalaki chaque minuit il faut baesprit baya kotika mbongo na valise diplomate plein chaque minute pendant 22 ans mbongo il faut tona valise diplomate mais condition soki tongo etani toke journée mobimba avant minuit ekoma il faut mbongo na isila ekosila na nini kopesa bato kobwaka na babalabala bato balokota yango sose bopesi bato bobwaki na bato balokoti nini bozwe pa bato wana eza na pifo moko bosima ya kopesa bato mbongo mutazwi mbongo mais na sombi yo déjà ata asengi yo to mo kabeli papa na sombi yo parce que mbongo nde esombaka biloko nyonso na sombi yo ole mbongo na ngai il faut okufa yo kolokela nga mbongo alors tango fi wana alobi boye nga alobi kotanya ta mama naza na mbongo mingi akoti tokei na bango ti tokomi na are na bango alobi tonton are na biso yango okitisa biso nafungoli portiere bakiti naleki na ye soki atamboli de pa
abaluki atali ngai tango na tisi bango nga nakendeki te na telemi wana soki atamboli te pa natuni ye nini ozotala nsima alobi toza motema mabe ndalobi nasali yo nini natiki bakurse na memi yo nakomi motema mabe alobi oza motema mabe parce que oza na mbongo ebele na mutuka me okitisi ngai nakende maboko pamba nalobi il fallait kosenga et voilà, j'espère que vous avez compris. Merci beaucoup en tout cas. Abonnez-vous sur Bibi Chambombo officiel. Bolandi ma vidéo on a na Chelibino. Alors, dans les Kambo Oyo, il y a Amida Chature, maman Amida. Nazipi bapel ebele, batebele babenga Bibi Chambombo. Et cause ya solo, et cause ya lukuta za mutu, akoki kobela, boye na boye. En tout cas, il s'est dit deux choses. Mutu na mutu apesi point de vue na ye, mutu na mutu apesi idée na ye. Alors, nga na lobi, nzambe nde mutu aye bara vie ya mutu. Ce qui s'est passé na vie ya Amida, nzambe na yebi. Boki nde JF Fonge. Na cheli bino vidéo wana parce que nga na kendaka ba recherche na ngai na lukela bino la bino makambo. JF Fonge boyebi aza c'est un artiste o azalaka koyembe pa Koffi Olomide abongola motema lelo oyo akoma ko pesa biso ba révélation pardon ya makambo ya musique ndenge en fait dans le monde de la musique comment est-ce que makambo fonctionne aka eza wa Denis Lesi mikolo okutazo kana lisusu te nde apesa biso ba révélation na makambo nyonso elekanaka na monde pastoral. OK? Alors mes amours, les abonnés de Bibi Chambombo officiel. Bato balobi que non, Sylvie Mampata tobi que ça close, moi c'est Awe Ranson, aza close na Amida o ayebi balobi ayebi que abeli liboma. Oui, c'est normal. Ceux qui bon solo là, boza ba copine, anytime boza en communication, si c'est vrai que abeli liboma, oui, liboma mususu et c'est très taka. Liboma na français tobenga oni ni folie. Na terme moro ya bien to benga ngo loi de dépression moro eza accentué peut-être to lo babongo. Alors, anytime mutoko zo guérison. Mais il faut qu'on y ait barapé. Mais quand la fois passée, tout y barapé ba passer na biso, ba passer à ba parents na biso. Il paraît na vidéo otoyoki o ba pe ba ibe non ba ibi que papa ya Amida azalaka nganga. Azalaka nganga alobi que non nganga ndenge JF Fonge alobi nganga wana abana ko tambola na ba école bando l'accès na ba TV wana biso ba siri wana na ebite soki tozaki ba mike tozaki na âge nini en tout cas nga na tika na nga ko yoka te na yoki on peka mikolo soki papa na yo azanganga kande balobi banganga nganga to mona nganga ko pesa mutu kisi ya mbongo akopesa akofula bana na ye akofula batu. Mais il y a toujours des conséquences parce que ce sont des réclamations et un sacrifice. Tout le monde a tabana, oh, bah, papa, na maman, bazala, bah, occultiste, bah, régna. Mais au fond, bah, vie na bango, il y a toujours quelques domaines, un domaine ou deux domaines, il y a toujours une domaine quelconque dans leur vie. Oyo etambola raté parce que papa nabiso azalaka nganga, papa nabiso azalaka occultiste, papa nabiso azalaka magicien, azalaka meloko boy. Donc vous avez toujours des pots cassés, vous avez des prix à payer par rapport à ce que papa nabino abandai kosala. Donc la famille ya la dame balobi maman na bango kufaka na liboma nde toyoki na réseaux sociaux grande sœur na ye. Même cas, petit frère naïe ou petit grand frère naïe, bazara toujours dans le même cas. Il y a un autre émission il y a la fois passé pour na bateau oyo balanda kangai et il y a les lois établies à famille. Ceux qui famille la bango peut-être loi wana et bande ko réclame et eux réclamera bango que non babela toujours ma boma. Donc c'est l'eau déjà. Et l'onamanakati, c'est une loi établie que mutuyo son famille o arobela liboma akokufaka na liboma akozwaka problème.
c'est une loi. Et ça réclamation à la famille d'abord réclamer bon que non yo attendez nini au finir quand toujours pour bela mutu. Ngana ebi eza ma famille moko boye. Garçon moko tozaki ne pe en Afrique du Sud à Kenda Congo. Le garçon est très intelligent. Aza mayele na domaine na politique bandeko. Aza mayele okoki ozo idée mais ce ko azaka moko on dirait câble pétard. Balobi eza ndenge ya famille na bango. Bango nyonso na famille na ba grand frère ne baza mayele. Na ebi garçon ngo akomaka pe ko sa politique. Nzamba tombola na politique mais eza eloko moko réclamer na ndenge ba beba na bato ba pesaki poste wana azongela sous vie à zéro. Mais ils sont très intelligents dans la famille. Il paraît papa na bango azara soki ngangai. A sacrifier ka bango et donc baza famille abatoma yele donc ba benga ba génie ba savant mais vie na bango zalaka au senti ka muto sambrier amati au suka kana masanga vie komaka ya masanga basi donc nous ce sont des sacrifices et là on a ceux qui batu ba comprendre ngote yango mona mutu mususu abandaki bien asuki na zéro yango mingi ton vie raté ce qui frappe à l'œil. Et nous, on se met à la mise. Ceux qui ont envie, il y a que lobby. Ceux qui ont envie, ce qui se passe là-dedans, on évité. Alors, je me dis, mituka, nous sommes les amis tukate. Nous sommes dans la vie, c'est pas tout le monde. Bambon, on est solo. N'a pas le bâti que nous battons sur babonga na vie, bambon est ici, non. Wana vraiment ngamoro na romisa la mabe soki na lobi bongo. Dieu bénit. Mais il y a aussi de bénédictions et outils à bato mokili. Eza na bato musuto omona ba na mbongo na vie baza élevé na vie eza kodia. Na bi mutu moko akufa en Afrique du Sud azalaka na mbongo élevé. Ayo kufa pona nini ba pesa ka kodia famille. Soko kodia ngo il paraît aboya ka ozongisa kodia. Tellement yoki elenga kodia azo aider famille azara na mbongo mais ce ko ba ebisi ke komi temps a céder kodia pa mutu mususu mais aboyi ko céder kodia wana nde ya kosala ya ko meme na liwa mais bato ba ko yeba ngo na sima keza na kisi mbongo ya kodia donc à non payer la fort yango tout ce qui frappe à l'œil n'est pas de l'or ya malamu bunda ozwa na mutoki na yo eza na famille mususu famille wana bango bazanga mbongo te donc ba na grâce ya business au senti famille moko bango nyonso ba pela oh kuna mbongo oui Dieu bénit na répétango mais ba mbongo mususu eza ba mbongo ya konfiete eza ba mbongo ya kisi eza ba mbongo ya sacrifice ba mbongo ya makila. Alors il faut toyeba parce qu'il y a d'autres choses comme la rabiso na vie. Il faut toyeba et ça rabiso leçon donc soit makambo ezo comme la bato musu na vie et ça rabiso leçon et vers rabiso. Oui, aujourd'hui on peut dire que non Ahmed Abeli Liboma si c'est vrai que Abeli Liboma. Pour bino bo lingate ngana loba si c'est vrai na affirmer kaka ngana ko sa mamna sentiment te. Ngana lobaka mbuma sentiment wana ngana zaka ngana ngoto bat balobaka ke non na lobaka likambo na monite mutu mabenga bisinga bibish est-ce que yo baka munyoso lobaka na vie omona est-ce que yo makambu nyonso yo lobaka na vie omona oka na misu oui il y a d'autres choses to lobaka to mona ngote wala to estimaka to lobaka na conditionnel parce qu'il y a d'autres choses pour affirmer il faut avoir de nini parce que oh eza likambu ya mwasi ya mokonzi. Il faut quand même du respect. Mutumsa komelinga bike no yo zoloba oh to pesa ami da respect est-ce que yé mobile na pesa rabatu apesa peuple congolais respect est-ce que wana problème nanga ngana loba mamba politique te na loba nde état ya mutu babike no ndinga za bosala ba problème Abeli Liboma nde tozoyoka siko makambo mobile ne apesa ba congolais respect ça n'a rien à voir avec makambo biso tozolobela santé mentale ya mutu. Alors, et là, il faut tout le monde preuve. Mais si c'est vrai que Esayango, si c'est vrai que papa naye azalanganga, OGF Fongabi ayaki kozwa sous-vêtements naye ayaki kozwa nzela ya classe bomoni vidéo très bien. Oh na chez Libino parce que moi j'aime bien parler trop avec tes vidéos. Si c'est vrai Esa bongo,
biloko mosusu oyo ba parents basala toyeba ngo te. Okoli en plus pe okomi kolanda ba enseignement, okomi pe osambela, oya ko comprendre qu'il y a biloko mosusu basalisa biso sans le savoir. Il faut koyeba ngo. Papa na biso yaki na mbongo, papa na biso yaki nganga munene, apesa batu bakisi. Conséquence nango eza nini? Parce que maman on soit qui se monde ou bien papa zaki magicien, zaki nganga, zaki occultiste, il y a toujours des sacrifices. Bino bana bo payer ba prix na bino. Papa ko za bwana mbongo a sacrifier mabala. Ba ko za batikeli bino mabala ba sacrifier bana. Ba ko za batikeli bino nyonso eza bien, besoin la limitation d'âge. Besoin la limitation ya âge, oui, dans le bien. Donc, biloko nyonso il y a rien de facile. Il y a toujours un prix à payer. Si c'est vrai que papa na bango azaki nganga kande bat bazo confirmer azaki nganga, bana ba payer ba prix ba kozaka na eloko moko e ko endommager vie na bango. Ba kozaka na eloko moko oyo kosala ke na vie na bango e boité. Yango yo o mitalobi ba ninga baza bien. Te muninga oyo zo mona bien wana azape na likambo ezo déranger. Au-delà de tout, nous devons prier. Si Aza malade, Nzamba peut se guérison, bonne guérison à elle. Tu as vu que bon bazal déjà batumo ba mona mbongo. Oui, ce qui traitement il y a mundele simbité wana ekoma makambu eza spirituel. Balobi pe papa ya ni sacramento yepa za kinganga. Oui, soka za kinganga bana ne faut baluka délivrance. Bana na yena bana na yeba koko na soki makila wana ya kingangeza eko réclamer bango toujours. Il y aura toujours quelque chose na vie na domaine moko vie na bon ezaka eloko moko eko se répéter na famille. Ndesi la famille moko boye bandeko pour tokomi ya ko chuter tokomo kende lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Eza la famille moko boye na landaki bango na Bostra TV. Bazo bon l'équipe école de la délivrance ba poser question à lobby bango nyon sonde baza papa bango azaka soki nganga soki occultiste batanga bango nyon son na poto bakola na poto batanga ba classe ba doctorat na poto mais ata mutu moko te ya famille atika ko sala na bureau. Je le dis bien, ata mutu moko ya famille te banda na mwana liboso ti na mwana suka. Eza na mutu moko te asala na bureau malgré ba classe minene batanga na poto, je précise bien. Ata balobi kende Congo aozwa musala te. Donc eloko wana et déranger famille na bango. Donc c'est que ba sacrifier misala na bango, c'est simple. Et ça réclamation en famille que bango bako sala musala na bureau te. Vous comprendre hein? Ce qui est loko moko et se répéter dans la famille na bino bino so bozaka situation moko. Et ça c'est un hôtel. Et ça ba loi oyo ba sali bongo. Ce qui boluki on a prière te et que se répéter kaka. Nous sommes là pour s'entraider. Nous sommes là. Oui, c'est une famille que nous fondons dans les réseaux sociaux. Malgré nga na yebi bino te bino bo yebinga, mais quand même on prend le temps de partager. Parce que ba vie auto mené kala na oya lelo za ndenge mokote. Aujourd'hui, nous avons compris beaucoup de choses. Biloko musu ba parents na biso bando salisa biso to yebate. Tozo ngana nu na exemple moko. Et là on a tout dans mutu na bi qu'est-ce qui faisait que ceux qui moi na tamboli a jeté ba premier pas na e. Moi na tamboli mais bo meli soso ya mobimba. Na invité ceux qui bo se souvenir. Moi na tambola mais bo mi soso bokateli soso moi tambola olia soso bolese soso ezalaka nini biso to yebate mais tous ces aba cérémonie elakisaka nini o ozwi diplôme babwake le poudre ou babwake le fufu pembe eloko wana signification na elakisaka nini alongi na ye alongi na bato musu to mona azwi diplôme atangi azwi musala te azwi diplôme au moins mutu musu akosi sa pe classe te
bato mosusu mpe bazwa chance ya kokende azwi diplôme akoti université atangi mais sikoyo eza bacérémonie bino momeka moko explike nga mpo na kala tonomona yango il y a d'autres choses hein. Tosala yango sans le savoir tomonaka bato nyonso basalaka bongo mais sikoyo signification nango ezalaka nini botikelanga na commentaire parce que nga mo na fanda eza babiloko mosusu nakoma un peu koanalyse mais biloko tobanda koignore yango elakisaka nini ya biloko mosusu tosala toyeba te ok alors tokende pratiquement na suka émission na biso les amoureux de Bibi Chombombo officiel nayebi ke boza ebele bolandaka chaîne na bino Bibi Chombombo officiel j'espère que bolandi témoignage ya papa oyo apesi ya occultiste alobi bango bapesaka na bapasteur bakiti bango bazwaka bato bakufa batie bango na babutika bato soki moto azoluka kisi ateka aganye clientèle bakozala biloko wana batiango liboso ya bashop ya bato po attirer clientèle yango ya d'autres choses tomonaka shop wana bato aza na bacustoma azaka vraiment busy toyebi te natala video mo na Facebook na publie mpe na Facebook na ngai bato bakoza ba Sénégalais na kati ya boutique azwi boutique non azotombola boutique hein en fait azobuka na kati ya ciment quoi azobuka atumo libulu azwi ba mbisi ya mubesu hein ba poisson ya mubesu akundi yango na kati ya libulu na kati ya boutique azipiki soko yebisanga shop ya bongo bato bakoya te ndeni parce que ça déjà spirituel basali déjà cérémonie bongo yango au-delà de tout nzamba sunga biso to sambela ka ba shop otokendaka ba restaurant otokendaka il y a des choses qui se passent yango nzambe kaka so pe to bito landa boy to ko sala ka pe loko pe na vite to vivre kaka lokola tozo vivre na zamba. Donc, parce que le monde évolue, mais au-delà de tout ce qu'on fait, il faut aussi protéger, bisoto kava par le sang de Jésus, atama, quoi ça, biloko otomelaka. Ba restaurant to kotaka. Au moins, un restaurant, moi, restaurant, na, soki au lieu restaurant to yoka bien te. Ben, on a bien les solo parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je mon enfant dit donc pour ça McDo ma casse, na otambola ka benabi enzambe na kende kaka na somba McDo. Mais au-delà de tout, on peut se ressemble au colia. On n'a pas rien de spécial. Les gens ont goût, mais rien de spécial. Ah, donc, mon tébaka, n'ali akaka makto, n'ali akaka nabi. Oh, c'est normal, t'es boni boy. Y'a mon akati ya yani na ba kanga kabatu ke donc au fantika be posa ya Mathieu maman be obi ke posa wa do moteme ça bien moteme ko bika likolo n'ali akaka mak nabi ça ce n'est pas normal. Boni boy ko. So il y a un esprit mo to kota kana kati ndako wana il y a un esprit mo ya wana pesa ka batu posa to ke somba na keba na MC motema na bi moi motema yundo ka posa McDonald bima kende ke somba o makolo nanga etelema te ndenge motema ozala makolo zwa ke somba lia ngana osomba te on dit que elle dans le bibo après quelque temps on est posa ici là na comprendre que non c'était un esprit parce que biloko to somba na ba wenzi to ebité ba kolo ba shop wana ba on sala ngo ba cérémonie pour ba gagner mbongo mais biloko wana to ebaka te qu'est-ce qui s'est passé to ki de papa oya lobby papa moroboye après sa témoignage quand les papa ozo pesa témoignage za kapeka ni après sa témoignage à lobby asambela nzambe fongolanga miso natala biloko za spirituel o bat ba monaka te bandeko nzamba fongola miso nzamba fongola miso bandeko akomi komona akena wenze omende bat bateka basoso akoma mona basoso eza wa bana bachombe ba prématuré wana nde ba tcheche bango na misu na bango na matoi na munoko na makolo ka soso nda tele makana nde batani ba prématuré amu ba biloko mususu za ba nyoka amu ba biloko mususu do wenze on eza biloko ba makil do amu biloko moko compliqué
donc aomona bato olie bato batambola makolo maboko nde ezotambola makolo nde eza likolo alobi amona mokili mituka omona nde bacercle ezotambola azomona ondire baparage donc amona biloko moko compliqué ayebisi nzambe ekanganga miso nakosengaka lisusu tofungolanga miso ya molimo. Donc le monde où nous vivons, il y a des mondes, de petits mondes dans ces mondes. Alors, Nzambe abatela biso protéger biso et surtout témoignage il y a papa na suka lobi fi wana amoneka fi atelemi na re amona ki de spirituellement amoni que la fille en étoile moko ya makasi nde akendaki a matisi fi na mutuka na ye akabeli fi mbongo fi amoneka mbongo alengi mais ayebaki te que non papa wana zaki na mission ya koyiba étoile na ye. Alors oyo une mission mosusu tokolobela ngo next time mais nzamba lola asunga na émission prochaine tokolobela parce que ici les temps nous fait défaut tant en tout cas les temps nous fait défaut, on n'a plus de choix donc il faut tout ça la nini to respecter temps. Nous devons respecter les time. Alors, merci en tout cas, merci énormément. Nabato balanda kangai, merci. Botika espace commentaire nabino, donc je suis là pour vous. Alors, on se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% news et analyse avec votre humble servante Bibi Chumbombo. Bisous et bye.